Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, bonjour, famille Libota, bonjour mes abonnés, bonjour Bampoichou, bonjour Nabino Nyonso, shalom, Nabalandi Nyonso, ya BBC, voilà. Bokota, beau aimer, beau partager, quand Zalaka, ceux qui zambala liboso s'abonner. Alors, c'est un plaisir pour moi, la grande famille à Tokutana sous Lelo, vu que au pesi na pema pesi susubiso pema lelo. Alors tozong sika matonje pa inae parce que toza spécialité na bande konyonso oyo batika kibiso na bande konyonso pe bakutana na ba situation ndenge na ndenge, mais nous au moins Dieu nous a protégés. Toza spécialité tozong sika matonje pa inae, tolobi merci pour la miséricorde nae na bonté nae oyo a saleli biso. Voilà, Bokota, beau aimer, beau partager parce que makambango komindongo, je sais déjà que non les gens parce que va comprendre que non ma BBC to ebike Karine Yamado amati miniature depuis avant-hier je crois nga mutu na memaki likambango oyo kaka wana réseaux sociaux. Bon nazwaki nanga kaka vidéo wana j'avais vite compris que non c'était mboa qui la moko ndenge zalaka et exuplé en plaire moko boye sur les réseaux sociaux vu que monde ango ndenge kendaka siko ezana bato ebele basaleli yango ba analyse mutu na mutu azalaka na inspiration na ye, mutu na mutu azala na ndenge na ye asalelaka émission, mutu na mutu azala na ndenge asalaka sortie médiatique na ye. Alors nga mama BBC déjà naloba toujours que non ngai na salaka mingi ba émission na nga na yaka mingi kotelema ba antivaleur et ko zongisa batu na nzela. Namoni batu basaeli yango ba analyse belé, mais il y a quelque chose oyo nga mama BBC na ina révélé bino parce que bo pesa biso raison ya koloba ke non to soutenira toujours belle vie. Et je sais pourquoi je dis ça. Beau aimer nano beau partager bandeko, beau aimer beau partager et ça biso bien en attendant na zwa mai toyebi toza na film na biso tozotala na belle vie télévision na titre ya La vie de Tegra. Film oyo bandeko famille bota na société ko betela bine cité ya koloba to aimer to partager film to ta la film na moni awa to lali to la muki na deuxième épisode to la muki na 34 34k et pe sa penzate 34k. Ils ont vraiment un biso vraiment biso famille Libota. Et premier épisode aux années 66 pas mal, mais ils ont vraiment bisoté l'œuvre au biso to stokoma kinango ils ont vraiment bisoté. Alors to aimer to ta la filmer to zalebele wana to ta la filmer na biso parce que non mona ke non makambuiza na filmer oyo na film oyo ya la vie de Tegra bandeko place moko oyo na sepeli dio oyo putina che na sepeli nango makasi eza ya mama nani mama Esther na papa na Asake penza na moni penza ke no mama Esther akosilisa ye kitoko na film oyo touti kotala le chemin de Kao boyebi bagafa salaki kuna mutu na bagafa sake oyo siko nano to permettre penza mama Esther asilisa sake bien to landa mwa muke. Ça va toi chérie? Ça va toi chérie? T'as dit tu rentres gaillardement comme ça et tu me dis ça va toi chérie. Tu viens d'arriver là. Et puis après? Quoi?
Oui, oui. Quoi? Ok, ça va. Non, il n'y a pas de ça va. Il n'y a pas de ça va. Tu me laisses dormir seul et tu sors, tu vas déambuler comme une libellule là, et te voilà rentré. Oh, mais non, j'étais là la Dépose nuit. mes cartes bancaires ici. Je peux sur mon tour ma case. Ah, mais j'étais là la nuit. Dépose. Fais ça, ma bichou, nanga. Tu déposes, tu mets ça là. Dans ce moment, on dirait que nos solana mur est comme une fantasme, et comme une ponayo et non comme quoi plaisir. Il faut que nos solana mur, je vais aller causer avec le mur, tu vas mon causer et c'est mon argent. Dépose. Mon Dieu, famille Libota, vous savez, na film nyonso papa Serge, na découvert ka papa Serge na découvert ka papa Serge, c'est-à-dire que non aza penza artiste. Donc na rôle nyonso ba pesa kae abimiselo au mot boye. Donc na mona ka di nouveau à chaque fois na papa Serge, à ça qui na biso yo. Ça va toi chérie? Ça va toi chérie? Ça va toi chérie? Eh! Je dis, ah, maman c'est ça va. Il n'y a pas de ça va. Zonga boye. Asake, orenyaka trop. Tika na ba saso koto. Eh, pardon. Bevia ebi mutunae. Poutine phénomène aebi mutunae. La grande famille na ozonga esu point likamba filme. Toko tana na lisolo ona mimela bino lelo ya Karine Amado. Ne makamango ekendeli. Moi personnellement, j'ai pas aimé le fait Karine Amado babengiye a intervenir babengiye batuna ye likambo ya olobaki non o likambo wana obimi olobaki wana otie na page na yo ya TikTok ezui ampleur ya kolobaki non obwakelaki Jérémy. Mais ce tolobi to solo la pembe c'est Jérémy o ya tinde abwakelaki parce que bayebi badio na bango ndenge bakendela nango. Est-ce que lelo là aujourd'hui là ba comédien boza batumoko boza na ba bassesse Karine Amado tu ne pouvais même pas bayamba yona. Vous avez des problèmes ba artiste et comédien bazana ba problème ebele tala siko niveau oyo ba komeli ya journaliste na okyo benga pe journaliste était chroni fois ti lokolanga koni mama lokolanga abengi yo pona koyebiso ke non o balobi ke non obwakela kinde comédien obwakela kinde Jérémy et obandi ko relater yango ya koloba boye bo mona kuna tozo kenena ba comédien. Est-ce que c'était important? Il y a Karine Amado aya ko éclaircir eloko wana. Je ne pense pas. Parce que ceux qui sont côté dans le monde à comédien, il y a trop de problèmes, il y a trop des hypocrites. Donc ba hypocrisie za makasi na monde na bango. Tala sikoyo niveau ba komi nango ya ba obenga yo ba tuna yo keno obwakela ki Jérémy. Oh ceux qui est chers collègues. Et à 8 ans, il y a corrélaté les comédiens. Nebisaka bino. Bon, mon akandenge Poutine azawana phénomène ndenge azawana na ba makambu nyonso ezoleka. Na kombo na ye ya bimiselo ko moko te na munoko ba mamiki. Ba alobelo ko moko boye. Sko neti nga mama BBC na keneka ko benga Poutine. Poutine phénomène omoni likambo wana lobaki ya madilu ano tuni madilu balobi ke no obwakela kinde sila maintenant nga moko kutu na zai susu professionnel te na professionnel te siko soki siko pe na yambi pe ye phénomène ango Poutine bandeko bozwa ka age ngai na miniti o Poutine akomi ka phénomène bozwa ka age botuna na ba commentaire te kuna phénomène de nani Poutine aza phénomène bozo comprendre la grande famille yo pe na bengi neti na bengi Poutine ndenge banayi kotuna nani azoyemba ou bien ndenge kaka abimisaki alobi ke non ménopause ebongaka ozala na mobali. Moi je me permets ya kobenga Poutine ya koloba Poutine balobi ke non obwakelaki mutu tel Poutine pe ayambinga pona ko éclaircir eloko wana. Ce n'est même pas eza respect na noté pona ye tant que artiste a que répondre aux questions anate
et puis oki ondima te ke no ba ne mutu moko et puis nano mutu ango oyo abengi yo aza mutu moko nano ayaka na ba vie ya ba artiste ayaka na ba vie na bino mutu ango oyo abengi yo aza nano na parti pris mutu nano oyo abengi yo aza nano mutu moko boye donc toyebi ata te ndenge soki akenda kozwa ba matière wapi soki oza artiste oyo se respectaka oza artiste moko boye oza indépendant ozomi pesa respect ondima te ke no mwa mwasi na abenga yo atuna yo aloba ke no balobi boye oleki na émission introduction na yo moko lobi ke no nalinga ba émission te mais osolinkaki na émission pourquoi nazoloba bongo bandeko tobetela ba artiste na biso misu maboko te lorsque mabe eza tolobi mabe eza Karine Yamado, elle ne pouvait même pas koyamba ta émission wana azaki muto koyamba appel wana te et puis à se justifier ninga se justifier wana. To kende, bo aimer bo partager. To solo la grande famille. Bo moni siko niveau auto komeli ya koloba keno tangu ye soki olandi ndenge nani Karine Yamado azoloba. Vous allez vite comprendre que non lorsque Karine Yamado babane ko jouer lorsque bazaki ensemble na Jérémy donc choko wana wango kisongi kotonga wana ezalaki te dio o babetaka wana ya ndenge bakenda ko répondre boke nango boto répondre mutu boye bayebani Karine Yamado ayebi chers collègues bayebani pona ba dire na ye o sentir que non ba makambo eza po alobi que non na oki kotanga te po ba kombo ba to ko ya ko bima wa ebele. Siko, à quoi bon? Il y a des gags. Je crois, si pas hier, avant-hier, dans l'émission de Ngana Lubaki, dans le Bibandeko, bon, moni siko keno, gag, et ya na gag pour na ezala kaba mbwake la. Gag ezala pour na mbwake la. Bomoni sikoyo niveau oyo batu o ba sepelaka o batu ba betelaka peut-être ye chers collègues nani maboko na bagagi na ye bomoni sikoyo ndenge ba retomber komi kozongela bango oyo nde balobaka ba retomber komi kozongela bango ya ba gag o bango basalaka. Je vous dis vrai la grande famille yango yozala omoni émission o encore analyse onga nazo sala soki to bimi ata 4 5 personnes to lobeli yango na ndenge o na réflexion ou encore na façon on nga na réfléchir nango na réfléchir sur ça bandeko vous allez vite comprendre que non batouana ba comprendre bato batimbi biso quoi azana batuye chers collègues oyo ba lobela kaye mais na sima bazo tonga ye que non ye ba théâtre na ba gagi na yana ezaka ya ba insulte yango bo mona zo mata azo sanini azo persister na babiloko na ba gagi ya ba mbwakela. Mais oh les lotozo Karine Yamado, ce sont les retombées à bagag. Bomoni eloko ebimi siko ya Karine Yamado na ye chers collègues. Ce sont de retombées ya bagag. Parce que bagag ba yebani ke no gag to yaka ko édiger masite, gag to yaka ne ko répondre batu. Siko à quoi bon? N'habitez sur la famille bozo comprendre un gars. Artiste et comédien, Karine Yamado, na linga kayo mama. Je t'aime trop. Ozalaka moko ata osala be mission na o mona ke no zana ma réflexion moko boye, moi mayele moko boye. Mais au bungi muke, il ne te fallait pas obima, oya se ko se justifier et puis ko se justifier et pas nan. Donc, kobima ya Karine Yamado, netinga mama BBC, automatiquement na conclure ya kolobake, ba gag, ba yaka ndeko sa nini, ko répondre batu ba mwake la, ezalaka nini te. Po, nenga ke nango wana, bozela to tchana nuye moko, boyoka, comme ça, nde toko travailler bien. Olanda. Na boya vraiment, je pense que ma première les cas est belé na ba internet et tout, na garda pe ba kwa na ba teki na moi. Ngana Jérémy, on a un problème, c'est
Parce que quand il y avait un problème, on a contacté Jérémy, la solo li na ye. Donc la moutunia sonne les akandi konanga osali bona sécurité. Bande robo aimé. C'est important de dire ça parce que quand il s'abat on travaille sur ça. Et ça m'a dit. Nga lobi na ye, likambo sali na CP na moté. Attends comment na tombola téléphone nga na senga na Jérémy Gag. Allô Jérémy, na posa tourner na sala moté. Jérémy abenga nga pona ba effort ya musana nga. Na loba na ye, yo obenga nga dada. Donc dada na biso ba soyi leza kwa yaya. Nduku yangu donc ngande kona yo. Mais comment c'est possible auquel loba likambo pas mutu? Nga na sepe na ngote. Alors siko bandeko boyoki. Karine Yamado donc akeko alandi na oya yokaki keno oya lobaki cher collègue. Maintenant, pourquoi batu bazolinga ko dévoiler ou encore batu bazolinga ko exposer chers collègues oté? Pourquoi batu bazokoka ko exposer chers collègues oté? Parce que avec lui ezaka kisongi songi, avec lui ezaka ko boma batu cesse, avec lui tozo ebate soki likambango ezandenge nini avec ce monsieur là. Comment est-ce que batu bazobanga? C'est comme si batu bazobanga chers collègues wana. Parce que et moi dans la capé na misu boye penza que non azap mama na songi songi aza mutu moko boye donc a détruiraka aza mutu moko boye soki ye place aza alingi kaka ye a okonza soko tala ta ba landaka ye na sima wana tu verras que non na ebité Karine Yamado a sepelaki na eloko ayokaki te o ayokaki ye cher collègue alobaki na kombo na ye. Karine Yamado sepelaki nango te na ndenge azoloba eloko non na liboso j'ai pas aimé Karine Yamado koleka na no émission place aleka ki on a place bayambi et puis artiste et comédien oki ko ça la sortie médiatique té pour na ba futilité oyo c'est trop enfantin à la logique et ngana loba na ngana saka critique eza logique artiste et comédien c'est trop bas. Parce que dans le monde nabino vous avez des problèmes ba makamboise belé. Ba ici péchant na babi marapo ba ko se justifier. Jamais. Ba phénomène ba Poutine babi makaba ko se justifier. Jamais. Parce que ko bima na bango et ko za la matière sur les réseaux sociaux. Tala ko bima na le bilaka bino ba artiste et comédien. Yango boza un problème moko boye ba déontologie boye bien ngote ya musala na bino. Bima artiste et comédien vient lancer un message na ba fan na yo. Il y a qu'on lance un message na ba fan na yo bien la communauté à koloba que non quelque chose arrive et voilà na on préparé na zana na cuisine et voilà c'est ce qu'on a plus besoin na bino ba artiste bota la niveau auto komeli lelo et comme artiste azobima pona ko koloba que non te na yoka ke loko moko alobaki babilo bane webi que non tangu na landi bona bi mon dieu mo roi toza wapi na communauté na biso toza wapi. Na éviter ceux qui va tout comprendre place ngana ça. Artiste comédien tu te permets ba bengi balobi que non, yo balobi que non, au finga ki bo oloba ki bo eza mbwa kela ki mututel et tu viens là au ye ko se justifier. Ça be la gaille. Hey! Bande que nous avons un problème sérieux avec nos artistes et comédiens. Trop bas. Bassesse moko au sepela na ngote. Sko nenge ya bandi boy, ba makambango o bazanango. Donc au moni nenge bandi boy. Et s'il déjà ba fongoli porte ba ko bando ya ko se ko na lobela ki ete yende boye my god to follow to landa on ya sa musala na usala ti ngam na lobela na na sa musala ti à cause de comportement na yo ayebi makamini a répondre nga c'est pas important na lobon wana yebi singa lobi na ye à la prochaine fois ko sa subongote toleki wana bandeko po aloba ke non ngana ko ya ko jouer les sous-souté pour na comportement na yé c'est-à-dire que non mutu po azwa décision wana c'est-à-dire que non eloko wana oyo mutu alobaki et blessaki eza bien te eza propreté donc à revendiquer respect na ye ba droit na ye ya koloba ke non respect ba sombaka te ba ganyarango bandeko place oyebi ke non okozwa peut-être un cas où peut-être au foot peut-être courant, au foot à maï, peut-être au sommélo rolia, peut-être au sungo, peut-être au chapé carburant. Mais tu te permets à kolba que non au kenete. C'est-à-dire que non, et lo kongo ba beta kiwana et leki makasi au kenete au boy ko kende.
Siko ye nanu siko bazaki na ye wana. Siko yango nga na zoloba. Pourquoi bobenga bozwa kaka Belleville mabe? Soki bozwa ka Belleville mabe, mais bino bo la kisa ki bo moi ki bo santu na bino, je peux dire. Bo la kisa bo bimisa ki mo santu na bino parce que vous êtes tout là ko finga Belleville ko loba mabe na komba Poutine et voilà. Siko ye mutu ango botala. Ce qui est peut-être que non, au foot a été ça au félé et à boy, mais à boy et zoko au foot c'est-à-dire que non, bordir au babeta qui connaît ça, bordir moi quoi loba que non, non y a tali sou kunate. Ce qu'on pone nga yebi que non et que non à loba qui, c'est-à-dire que non ba yebani. Tala kuna toko misiko na ba artiste. Trop bas. Ngai ceux qui nazaki ndeko Karine nani Amado, elle ne pouvait même pas ta ko bima ko pesa matière. La honte. La honte. Siko awa porte fungwa mi susu grandement na monde d'artiste. Lobi to lelo to komona mususu akoya e a répondre ki boba o nyoso bazana ba bassesse yango wana umela phénomène Poutine umela Irsil Péchanga na ba dinana bo umela ba charisme na bino wana it fine kitoko. Parce que monde ya ba comédien eza problème bandeko toko bandeko samba awa to bando yana ba matière butu lo kwa moi parce que oza artiste bandeko vous savez quoi dans la vie hein, to lingaka ko s'intégrer na vie bomoni na oui na psa bino to uta ko zala na séminaire à 3 jours pasteur wa uta kikin babiloko moko betaki biso awawa bandeko a révolté netinga esprit nanga. Sikoyo, otala siko ba comédien, donc omi bengi artiste et comédien. Est-ce que oso remplir critères wana ya kozala artiste comédien éducateur ya masse? Oui, to comprendre que non. Ba msalango to sala peut-être ya quoi ça? Ya ki kroni mama oyoyo. To côté lango na fenêtre. Mais on essaye à koloba que non. To bongisa musala to sala ngwe comme d'état professionnel parce que to côté li yango na fenêtre. Eza musala na bisote eza métier na bisote. Na ina lobani, na ina loba que non ba artiste comédien et belé. Batangela ki arte. Ce qui otali ba artiste comédien o batangela ki art. Eza ba Poutine wana ba phénomène. À part na ba tonton Patrick wana et voilà ba Kenny baza wana toki au compter baza mais sur 100% il y a ba artiste comédien otoza na bango et belé batangela ki yango classe T to ya batu o batangela ki yango classe T eze belé yango zo mona bêtise eze belé ce que otali bato batangela ki yango classe au monde bazana ba maîtrise moko boy de soi ben bazana ba maîtrise moko boy na ba o pe batangela ki yango classe T mais ba o linga ba imposer loko moko boy akoloba ke non naza artiste na prendre ba biloko mususu boy tant que artiste baza pe 1 2 3 baza mais lokola to ya bato bakendela ki yango classe T ba ekaka ba mikotisi parce que ba yebisi que non tu parles beaucoup oyebi koloba yo na théâtre oko jouer et la majorité ba kotela ki bongo yango zomona ba comédien to zanga kimia na monde na bango parce que bango tout la majorité 100% et belé baza bato ba nonsense botala neti mwana oyo cher collègue oya ye lobby awa azalaki na déjà kala na groupe Simba mutu apesi Valère Poutine mais botala ndenge azo sala makambo o mona on dirait que non aolingo niata batu nyonso na se. C'est pas un problème. Moi, je sais que non, et là, on se zane bande zappé na soukanango. Na minicho eza inconvénient, conséquence. Na okyo lo bakeno eza conséquence ya bagag. Pour ceux qui nani Karine Amado ba vanda na cher collègue te ba travailler te na ba gag ba ebine ba kenda ba bia to kenango boy poto kenango boy to répondre mutu boy na gag. Ceux qui Amado ye Karine Amado vanda kana cher collègue wana te. Attaque no ba bebanaki ba moni ke no ba mbwaki la moko boy Karine Amado alinga comprendre te ke no boy lokola vanda na cher collègue
à travailler na chers collègues. Ayebi chers collègues comment est-ce qu'on fonctionne ka. Ayebi chers collègues nenga tongaka. Ayebi chers collègues nenga kendaka na makambu. Alors, il fallait kaka à répondre et nenga répondre à qui wana. Je vous dis vrai. Ya Karine Yamado ko bima ko répondre c'est parce que ba vandi. Moutou a vandi na cher collègue te akolobelo ko moko te. Mais moutou a vandi na cher collègue na bato wana nyonso baza pembene ba yebi ndenge ba fonctionnaka. Ba yebi. Parce que ba opé bazo bima pembene ba cher collègue na baza na ba matière ebele. O ba occuper ko pesa biso matière mento obo yango. Tolanda. On a sali vidéo na posté vidéo na TikTok. Nde to sala biso nyonso ba message on loba nous tous un problème. On lobi nous tous un problème te ba message to sala ka ba kata ba tia kana ba. On a mtasali pe vidéo ba sali li son na yo. À ma grande surprise dans mon livre to comment poster Jérémy. Je lui dis on va poster pourquoi? Va poster pourquoi bon. Na cheki na trouvé na ngango normal. Oh. Après, l'autre tu as eu na tout. Ba vandi singa. Ba mikolo to zela ba mikolo ba vandi singa ba poser ma question. Moni ba o matisa muninga na o par rapport à ma bitenga sala ki vidéo na. Vidéo na na sali yango esali boye on a comprendre pété. Ba mikolo ba vandi singa. Ba tuninga ba o matisa muninga na ona ba nini boye. Donc monde moko mais non. Nzamba batela ka Poutine na biso phénomène na biso. Pardon. Hey. Naomi tuna ba vivaka ndeni ba comédien oyo. Donc batu moko boye ba okoka ko imposer na nous respect à bango moko te. C'est ce qui me dépasse. Artiste et comédien zo zanga moya ko mi pesa ye moko a imposer respect na ya ye moko a okoka te. C'est quoi ko éduquer masinenge nini? Yango na to okutana na ba problème, Poutine okutana na ba problème pour na batu moko boye, ba sa so ipendenge nini? Bo kende na musala avant musala bobani na nutunisa boza makasi atese ke yo oza likambu na ye bonga bitenga sa likambu nete makambo se le kala to so sisa kala pa kuna voyager aba kuna voyager na keshi makambo se le kala si sila to roba to so la biso mbali mais lo nga la sopele na ngote parce que to nga na reprocher nga la yo ke li so ngo abetele ngo muntu nga betele ngo muntu nga lobi ko. Et puis dans notre sonné, c'est ce qui est dans makambo, et ça parce que on l'a déjà makambo bâtisse na miso anga la personne conseil. Mais le cola, boyoki, bandeko boyoki, parce que à loba makambo batu misusu. Le problème est que pourquoi est-ce que dans le monde, bon, je sais pas, n'a évité ce qui se passe, et voilà, parce que ces messieurs-là, n'a évité, à ose priorité, mon boy, dans le monde, n'a bango, n'a comprendre, été. Boki nenge Karine Yamado alobi bolanda on loba déjà makambo batu misusu na misu anga la personne conseil oyoki aloba makambo batu misusu na misu ya Karine Yamado apesa ye conseil bofingela ka biso Poutine pourquoi na bofinga ka Belleville pourquoi Belleville kaka nde mabe yaya nde boza wana Siméon a okufa lelo te toza. Boki ne Karine Yamado alobite. Bino boza ba santu. Belleville diabulu. Mais bola kisaki bo santu na binot. Bo koko bimisa ki bo santu na binote. Mais bo li naka kozwa Belleville bo chaigo. Pardon. Tolanda. Pareil, je suis là que yo le bas qui veut comment on se l'a qui biche on a pas la nécessité ça fait 4 bazai qui quoi. Les non ça dit là oh mais maman je sais pas mon tout ce que bête là on ça c'est pas comportement là yo te. Mais on a qui faut la expliquer vérité maman tout si là. Il y a que on a qui n'est pas ba prophète pas ba pasteur so qui ni ba pasteur na nga ba isi nga je na yibinga makuruti. Biso so to abana nzambe muto yiba muninga makolo azate biso so sala ka théâtre muta tourner na jet li azate biso so to tourner entre nous muta tourner na jet li azate o rambo te biso so to aka entre biso to pesa ba fruit ya musala
Et non que au finga bani o yebi ke o na fingi mutu ko matangu asala bagaga finga na yebi ke finga nga. Na ye boyoki eloko alobi po tango asalaka bagag afingaka nga nayebaka ke no afingaka nga siko boyebisa nga communauté oyo communauté moko toxique communauté moko boye oyo etombolaka mabe bolamu oyo théâtre Bellevue azala ba mabe na ye mais musala Bellevue egangaka Bellevue asalaka musala Bellevue soki kotonga amutu Bellevue soki kodongola amutu Bellevue soki kolobela mutu mabe amutu mais musala ya Bellevue tant que artiste et comédien oyo azo éduquer masse approuva yango boyoki ndenge Karine Amado alobi Karine Amado alobi keno na yebi tango asala bagagi na ye abwakela anga ne bande na lobaki keno lobby je crois c'est pas hier jour na kotisaki émission na lobaki ya Karine na tchaki moi audio ya Karine na lobaki ni lobaki keno bagage eza ya bambwakela bagage ezo éduquer master non que o finga bani o yebi ke o na fingi mutu ko matangu asala bagaga finga na yebi ke finga nga. Na yebi na comprendre que o ezanga ba fingi nga mais Siko bino batu botala ka bagag. Bandeko je vous dis na kokaka gagi te. Natala ka gagi te I don't have time ya kotala gag. Po na tikala komona gagi te ya koloba keno gag oyo e memi ata implice na communauté. À part ba insulte. Ende mutu wana communauté congolaise ba olinga pe ko sa nini communauté congolaise pardon ba olinga pe ko tombola mutu abongo. Ye oya lobby est-ce que eza fan ete eza artiste comédienne oyo bazala na ye ba yebi ye ndenge fonctionnaka mais bozwaka bato wana bozipi bango bozwi Bellevue botombola ye soit disant Bellevue de diable les faits sur vous. Alors toi tu vas finga baninga o blessé baninga so muninga eta fa lobili kambazo ba so yo so mama considérer yangai o ba fingi bomoni botika ko finga batu na ba film na bino na ba gag na bino tant mutu akoye ko répondre parce que elle a bien dit alobi très bien alobi tango sala ba gag na ya finga kanga na yebi keno o ezanga. Comment est-ce que Karine Amado akoyeba keno o ezanga? C'est parce que ba yebani. Pourquoi pas ngapene mama bébé sena yoba gago nani nani gag oyo maloba oyo alobi ezanga. C'est difficile pour moi na ya koyebisa bino keno ezanga parce que na vanda na été na yebi ndenge fonctionnaka te. Mais lobaka ndenge tozomona ba makambo bende to koloba mais Karine Amado alobi pe apesi précision très bien ya koloba keno tango osala ba gag na ye afinga anga na yebi keno ezanga. Mais Amado Karine Amado travaille na it. Ayebi ndenge fonctionnaka. Ayebi ndenge a fonctionnaka. Siko yebisanga. Yebisanga. Communauté bazo mona mutu wana te ndenge azo bebisa bato na ba mangala. Mais mutu azo sala ba filme. Aosala ba filme otali filme boy. Neti filme otozotala la vie de Tegra. Na ebite famille libota soki bino bozota la lempo ishu soki bozota la film parce que nga déjà na deuxième épisode nazo zwa déjà toke na ngambu ya nani oyoyo ya nani ya c'est Davina na Kenny baza bana oyo papa bango atinda bango na poto botala monde encore vie oyo bana bake kozwa na poto c'est différent na ya Congo ba wesh ererere skona mutu azosala film ye kaka mafinga ayaya skotoke epai pe tozonga Karine Amado pende azo se justifier na se justifier katika se justifier azaki pe muto ko se justifier te po bordira na beta ki penza pona ndeko mobali wanati bongo te tolanda nanu botala nanu
Kenny nanani na Davina na film na biso ya la vie des tigres. Comme ça pour comprendre que non na belle vie télévision ba edikaka mas parce que na minute belle vie aye ko fongola ba parents oyo bo tinga bana na poto bo linga bana tang ba ok na poto bana ba garder culture na biso ya Afrique. Ah Poutine maman phénomène où met là charme mais entre nous tu vois c'est pas un homme avec qui tu peux envisager faire ta vie. Mais pourquoi pas? Pourquoi vous avez cette conception en fait? Non mais attends, tu te vois te marier avec lui? Pourquoi pas? Mais c'est un homme. Oh attends. Sérieusement? Oui, c'est un homme. Non mais je pouvais me dire que tu te dis que voilà, c'est juste du passe-temps. Non, voilà. Non, moi les gars du blé, ça m'intéresse pas. Je t'assure. Excuse-moi, mais je les trouve pas trop assis. Je le trouve... la réputation partout, eux aussi, ils critiquent les Congolais, les Africains, les Ivoiriens. Ils disent que vos gars ne sont pas sérieux. C'est comme ça qu'ils disent. Ouais. Les wesh, ils savent aimer. Hein. Mais je t'assure. Qu'est-ce que tu appelles savoir aimer? Qu'est-ce que tu entends par ça? Savoir tu vois, aimer. il vient là, il te dit, voilà ma doudou, mon cœur, je sais pas moi, mon chocolat, mon voilà. biscuit. Ça sert à rien, tout ça. Tu vois, tu es ma grande sœur et moi, j'aimerais que tu sois, voilà, que tu sois dans une relation sérieuse qui pourra peut-être t'emmener au mariage, tu vois. Moi, là, avec tes enfants, tu vois. T'es sérieux? C'est quelle influence africaine comme ça? Non, mais moi, je traîne avec les wesh et je me sens à l'aise là-bas. Je suis désolée. Je ne suis pas les gens des filles qui traînent avec les personnes des Châteaux Rouges. Excuse-moi, les gens du bled, la communauté. Excuse-moi. Moi, je suis pas... C'est pas mon truc, là. Moi, c'est les wesh. Bah, désolée, mais ton wesh, là, est vraiment irresponsable. Si tu veux que je te dise les choses comme ça... En quoi? Tu veux que... Il est irresponsable. Qu'ils prennent en charge toute ma famille élargie? Pardon? Parce qu'il ne te prend même pas toi-même en charge. Comment il peut prendre en charge ta famille? Tu sais ce qu'il dit? Tu sais ce qu'il dit? Il dit quoi? Écoute, tu travailles, tu finis, on fait les 50-50. D'accord? Une femme, c'est celle qui doit travailler. Une femme, c'est celle qui doit bosser. Et écoute, Davina, je dois te le dire, je suis désolée, je ne prends pas ta famille en charge. Je ne descends pas au bled. Si on veut se marier, on le fait ici, d'accord? Entre nous, on n'a pas besoin de parents, on n'a pas besoin de tout votre clan, etc. Et c'est ça que tu appelles homme? Ouais. C'est ça que tu appelles homme? J'adore. T'es sérieuse là? On se marie quand on veut. Non, mais t'es sérieuse là? On va à l'Amérique. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Hein. C'est comme ça qu'il me dit. Non, mais je te reconnais pas. Hein. Après, il dit, excuse-moi, moi, comment vous faites pour appeler vos cousines, vos sœurs? Une fois, il me demande, c'est qui c'est là? J'ai dit, c'est ma soeur. Ta soeur? Mais ta soeur, c'est qui? L'autre là, c'est qui? Pas ta cousine. Pourquoi vous, en Afrique, c'est tout le monde qui sont de sœurs? C'est tout le monde qui... Voilà. Bon, na bana ndenge ba obeba na poto. Siko mutu aboye oyo azoya ko éduquer mas. Yende mabe. Na batu oyo bozalaka bagag yango ane yindeli bango batu bagag. Allah. Babuye. Yaya, nanga na yo réputation de kufa et pour la kala. Siko monda mwa dignité oyo na nango to oyo za nango. En tout cas, to se respecter. Respecter na respecter. Ngama mbabad na kota ate na lobate oloba makasi et puis wasunsu makasi batu nyonso ba pembeni otonga bango. Moni batu nyonso ba yaka pembeni no otonga bango olobaka. Soka mutapesi mukongo banjo loba, mutapesi mukongo banjo loba. Siko tika na ko bwaka jeton. O comprendre pour nga pena na oyoka. Na ko informer yo o comprendre que na yoka kamaka nyonso lobaka. Moni nyonso sala la nyonso loba na yoka. Nayoka, mon frère, respecte-toi. En tout cas, c'est respecté. C'est respecté, Penta. Vous comprenez? Pourquoi sans esprit? Wapena ngoto bobo nyama yuma. Vous comprenez? Ngasu nazaki mobali lokwa yo. Nanga na affronter. Mais lokwa na affronter, tu na comprendre que toi rabasi biso mibali. Siko lokwa otonga batu, ko continuer na kombo na ngati. En tout cas na pétition, tika. Tika po ero lobe ekomelanga. Moni côté nyonso okeloba makambo ekomelanga. Alors respecte-toi.
Je respecte Penza. Zoba qui zengi. On a le baboué. La grande famille, vous comprendre. Vous allez vite comprendre que alobela ki nde Jérémie. Alobela ki na nde Jérémie. Aza mutu mususu alobela ki te. Alobela ki nde Jérémie. Siko pourquoi siko yo na émission olongoli yango. Ne par là pour comprendre que bateau bazaka batouté. Ba comédien ba batouté. Ba comédien baza batouté. Mawa penza. Alors la grande famille. Toza na film na biso na oyebisa bino. Toza na film na biso o tozo tala na Belle Vie télévision na titre ya La vie des Tégra. La vie des Tégra, tokuta makambo ebele eza na kati. Botali pe gesho kuna na mwana mama Kalunga kombo ne kimanga ya moko. Webi kino na sekaki. Gesho ebse no. Na yo kangondo kipa. Ça me l'a botti comme ça tout à la biso film. Franchement, beau aimer, beau partager. Maman Esther nazo ça c'est la biso siko papa ça qui na biso papa Serge mais non laisse tomber. Ici, oyokinga. C'est qui ça on a appelé ça va et puis on lève mes bijoux. Esther. Longole langa ba bijoux. Quand on continue à tenir sur la centrale, qui n'est qu'au salle d'entraînement? Parce qu'un jour, je dois comprendre. Tu ne sais même pas faire laver la montre. Le on l'a fait ça va passer. Bisa bon tard. Voilà si. Aux oeufs gaillardement comme ça, la tango, tu viens bonjour chérie. Et viens me faire un câlin. Viens m'embrasser donc. Mon seul cas plaisir, mon bal à découcher. Mais je n'ai pas de découcher. Ah, ça me bon. Bien que je suis rentré tard la nuit hier. Tiens ma bijou. Tiens ma bijou dans la. Mes cartes bancaires ici. Esther. Tu peux faire ça plus Tu tard. fais mes cartes bancaires ici à la table. Wow. Je crois qu'avec le main vite, tu feras moins de bêtises. Ouais, pour mon carte bleue dans les apps. Non, je n'avais que ça. Les Keno visas lukelanga classiques. okolo pesanga. Les visas classiques. Kende ko lukelanga pesanga. Kolo bisanga te. Nako ko lobelo ki chinois le boya. Tasili kama bo evi. Suba. Pesanga ba sapato na sobela ku asika wana. Keno so yo pesanga na pesa ba santé ba la tam. Ata ba pantalon ko mela bango ba taka ba pantalon modèle wana. Les archons. Poni boyeko la lingo na mema ngambo na kuta na zena te ya mukie ko lia so munene so na zo pema lisu te Serge ici Serge là-bas Gino ici Gino là-bas c'est quoi ça? Tiens mi bal musu ko pesa embo ngeza ko kwa ko kabele masumu de ko renye na coin. Je dois te laisser. Bah, moi, je dois partir. Dos sur le téléphone. Asake manga esili. Asake munoko esili nyonso. Topé ça pesa maman Esther na biso. Ça c'est là ça penza asake. Asake trop c'est trop. Asake trop c'est trop. Famille Libota, tomatisa ba j'aime, tomatisa ba visibilité na ba film na biso tozotala et ça bien. Famille Libota déjà boyebi déjà que non kalaté
mais il faut déjà en Belgique famille Libota déjà soyez toujours prête il y a koyambela biso poutine na biso parce que le 7 est déjà samedi non les autres déjà déjà les 3 les 3 oui les 3 dans 4 jours ah ceux qui dans 4 jours vous avez déjà événement il y a les 7 beau aimer beau partager na comme na suka na komi na suka na yambi pe mupaya na ke na zo mupaya na ngali banda tout à la film na bandeko tout à la film. Très bientôt donc le 7 juin 2025 na Belgique. Un grand événement de charité, de fraternité avec la fondation ISD. Soirée de charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour basser la biso soirée événementielle. Et voilà, un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobingi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bona mite mamalamu. Bino bateau nyonso boninga ka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bien biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezanase bo sala ba réservation na bino. Boya ebele to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Komela, Isali. Pourquoi pas tous ces pélats et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci. Rendez-vous à ne pas manquer, laissez déjà, mère à cause déjà, wana. L'obito moi qui déjà, il fallait ça la descente, et pas maman Alinga, et pas Muchopi, Talakaka, à aussi déplacement, wana surtout Muchopi, Azapenza, Moko ya famille Libo tapé, alors à qui qu'on déplacer boité, sans pour autant qu'on y attaque, on a tout le monde qui descend, tout à ça qui lobby, et pas maman Alinga, na Muchopi, bazana Matanga. Alors, famille Libota, les 7 bozangate, basali ba réservation, bozangate, bozalawana, Poutina kozala bo yambela biso mama na biso, et kozala bien, aye na rendez-vous wana. Ezate que non, sali publicité aye te a ozala, notre maman sera là. Alors, je vous aime la grande famille. Vous aimez vidéo, vous partager. Non, semaine où je vais beaucoup travailler parce que semaine passée, mon bimba n'a travaillé à quitter. Alors, c'est au moins ça. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Bonne journée. Bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV.
Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.